Kimia na banda pour bino bozali bongo en direct ya Sentinel TV na programme na biso ya petit déjeuner pe nouvelle en bref na anglais babengaka breaking news esika wapi tozwa koconfirme bino ke makambo toyebisaki bino ke classe politique na biso ezali classe politique moko ya baaventurier ya bacorrompi ke Kabila aza na ye te ke aleki mayele mingi non Kabila a comprendre bango ke bazali bato moko baza na nsima libumu bazali ba opposition moko ya libumu opposition moko ya mayele mokuse yango azo mene bango ndenge toloba boto ese bango babima Jean-Marc Abound abimaki lobi Félix Tshisekedi abimaki parce que na bakor wana ezalaki nango jeu ya Kabila ya koretarde masolo aboma na est aboma mema ba tuerie na Kinshasa pe na Congo na Kasai central lelo oyo déploiement des policiers qui quadrillent la ville de Kinshasa et Salami déjà. Donc nous avons quelqu'un qui s'accroche au pouvoir, c'est un putschiste, c'est-à-dire que nous approchons vers la fin d'un régime dictatorial. Le moment est venu, l'ouragan va bientôt souffler, les faibles vont tomber, nous allons perdre nos frères et sœurs, mais Kabila aussi partira. Parce que Kabila n'est plus le président du Congo, il ne l'a jamais été, il a volé, il a triché, maintenant tout est au clair. Nous sommes ayebi masolo na ba tricherie na ye. Tala likamamune na uti kosala azui 40 policiers congolais a décapité bango azo kosa ke ezali bongo ba milice ya Kamwina Sampu bato basali kamane mwana milice ya Kamwina Sampu aza na arme te aza na ba flèche comment akoki ko tendre piège na une armée ya 40 policiers na bino ba chroniqueur na ba journaliste ya monde entier ou bozo relayer lisolo oyo il faut mutu na bino esala mbala mibale bato baza na minduki te ese bakoki ko tendre guet-apens ou bien piège na bato baza armé bato bazangi armé ndenge nini bakokanga mutu moko deux personnes deux policiers mais bakokanga armé ya ba policier te oyo ezali armé c'est-à-dire ba jeune ye oyo ya kozwa ba rwandais d'ailleurs côté kuna Kasai wana mutu azo diriger yango c'est un rwandais commandant en exercice kuna c'est un rwandais oyo aza na armée rwandaise alatisi bango bateni ya FARDC po babomaka ba congolais nayebisaki bino yango bao balandaka biso ke Kabila a créé fausse milice ya Kamwina Sampu po suka nango eza nini ndenge abandi kokosa ke bato ya Kamwina Sampu babomi 40 soldats badécapité bango alingi mpe kobakisa ke kaka bango nde bato babomi ba agent ya ONI oyo bautaki kokanga kuna scénario na yango wana eloko oyo aza koluka yango wana alors bino ba congolais ya solo o boyebi histoire esengeli na bino bo démentir yango na félicité bandeko nyonso oyo ba démentir na site ya France 24 pe na ba TV5 bosala yango tobenga bango toyebisa bango ke histoire ya Congo boko falsifie yango te mutu azoboma mutu azotie mutu azosala ba trouble kuna eza Kabila ye mutu azosala bongo po kimi ekota na Congo toza na eloko moko kaka esengeli Kabila akende pe tokanga ye tosambisa ye mpona ba crime asali na Congo donc akokende epai moko te akokima te parce que ezali bongo Kamwina Sampu ebele bien ya Kinshasa lelo eyindi bakamwina Sampu bakoti pe Kinshasa lelo eyindi parce que Kinshasa mobimba ebimi balobi Kabila oza sous présidenté bake na semko sko problème ni tozo mona eloko ni tozo déplorer et ali manque ya organisation pe manque ya canalisation ya mouvement moko soki esalami okoka ba mot d'ordre ya mibale misato o bato bakende liboso ya senko o Kinshasa bamisusu balobi Kinshasa ville morte ndeko na nga bakokende osala nini na senko bakongole bakokende na senko te na senko ezalaki piège batandaki bino ba faux politiciens soki bozalaki ba vrai ba politiciens Kabila mandat eselaki le 19 décembre bokoki kondima même ko prolonger te mpona 2 semaines
parce que problème na Congo, trouble na Congo, eza Kabila. Si vous avez remarqué que a trompé bino, a kosi bino, beaucoup de tindika sous population qui est na Semko, histoire à Semko, faut tikango, il faut que récupérer l'institution, parler du peuple ou que ne soit parler des nations. Population mobimbe kende kuna, ceux qui battent bakokufa, ceux qui battent bakosila, Kabila tika na mboko ye moko, comment ana posa ya ko dépeupler Congo mobimba na ba Congolais, komimba ba peuple mususu, ndenge complot bazana ngo oni azana complot wana kisa Museveni azana complot wana, Kagame ana complot wana, kisa Moïse Katumbi ana complot wana, bango nyonso tu ba Rwandais ba ana complot wana, yango ozomona bango bazolinga kosala nde mwana bino bokoki kondima ke mutu oyo azoboma batu, mutu oyo azokosala ba aventure, bino bokende kodiscute na ye, bokende kovanda na table, tokodiscute, tokoarrache eloko moko na kimia, bomoni lokoso na bino ndenge etindi bino bobomisa ba peuple, ndenge etindi bino bonyokola bato, ndenge etindi bino bosala mabe, et puis ndenge etindi bino bosabote ba Congolais. Donc makambo ese elobami ebele, ba video ebimi, bato balobi ya ndenge na ndenge, balobi ke bato wana tosolola na bango sute, tokende na bango lumbe lumbe mwete mwete tina suka. Parce que bolanda masolo oyo ndenge kisa sorry, ndenge Paul Kagame azoko koloba makambo ya Congo, pe ndenge ni mindele ba retracer grand masolo ya Congo. Donc bayebi bien que makambo ya Congo eza nango ba blague te, mais ezali posa na bango, ezali posa ya mindele ndenge bazali na sima ya masolo nyonso tu po ete bali ko balkaniser Congo, yango batindaki Museveni, batindi Kagame, batindi complot na bango na ba Ruberwa, ba Rugwiza, ba Kamerere, na ba Soriano, na ba Kanambe, bango nyonso bazali groupe ba criminel o bazwa mboka na biso en otage. Alors bino bokolo bateke ba criminel ande mwana boke novanda na bango, bosola na bango, bosala dialogue na bango, bomoni résultat ke ezali ba aventure lelo oyo tozongi na point ya départ, tozongi sous na point ya le 19 décembre o ezali ke Kabila esengeli akende po aza illégal, mandat Cecily pe azali moko ya ba ennemi ya Congo oyo ata ndenge nini akoki kozala sous président Congo te, ngongango peuple congolais totelema to bute ennemi dehors parce que complot na bango ezali mawa mingi. Yango tozomona ba ONG belge nyonso bazo solliciter suspension ya coopération militaire belgo-congolaise pe esuki te esengeli MONUSCO azosenga na enquête moko internationale, basenga kaka ba enquête internationale eloko moko esalamaka te. Toza déjà na plus de 11 fausses communes oyo ba tundi ba Congolais, oyo ba humilier ba Congolais, oyo ba bomi ba Congolais, oyo tozomona même Senko ezotindika bato basanrole 2 fois 3 fois na kombo moko na nini na fiche moko ba kombo différent 2 personnes oyo ezali mamami. Pe lisusu na RDC balobi plainte pour viol a augmenté de 30% en 2016. 30% il y a viol. Donc, et comment on a violé na ba bébé, na ba na mike ma pe population ya kananga et kimi mingi na ngola likola ba violence parce que bazo bo mouvement mo été. Alors nangonga oyo premier ministre ya Congo azao Kasaye bazo massacrer na Kasai, premier ministre Angola ayebi masolo azo velo komoko te azo démissionner te avandi na ye po na ba miette oyo ya azolia. Alors ezali mawa mingi eva bazali ba komeke ba une sorcière n'est pas uniquement celle qui vole la nuit mais aussi celle qui sème la division et la haine entre les amis. Moi si oyo a se distinguer na chaque fois bazo kota kuna na bazako kota kuna na nini na Semko yazako ya na ba idéologie to kosenga makamoko oyo ezali contre rassemblement et c'est que boy ba pe ki rassemblement wana ezalaki nango boule moko ya bato moko baza déjà acheté et kozala mama mingi. Monseigneur Otembi alobi vérité na conseil de sécurité ya l'ONU. Alors bato ape perde balobi azali contre, bato ape perde balobi azali contre, mais pourtant alobi vérité eza makambo oyo ezosalama oyo bato nyonso bayebi.
tozali na presse oyo eza na Kinshasa eza ya ba corrompi lokola ba fille lokola ba nzimbi oyo balobi azaka copine passagère ya Kabila mosala na ye kokumisa Kabila alobi Kabila azali grand stratège oyo nano amona te et bazomeka koleka na ba TV télé 50 olie baloba vérité ya masolo ndenge makambo ezolekaka Kabila azali na congolais te c'est un criminel oyo azoboma oyo azokobebisa masolo oyo azotia trouble na Congo bango bazokumisa Kabila balobi ye azali azali mutu moko aza stratège aganyaka na ye rassemblement aganyaka na ye opposition to etu bazobosana ke Kabila c'est un péré oyo azali bongo na stratégie moko te eloko ezovandisa na pouvoir eza minduki yango nalobaki ke Kabila akolongwa te parce que moindre mouvement so bato bali babima libanda abimiseli bino armée elakisi nini elakisi azobisa bino ke ngai naza na minduki nazodirige na nko na kanai soki bino bolongoli ngai na minduki te ngai na kolongwa te yango wana omoni ke Kabila tokolongolaka ye kaka soki tozali organisé ou na soulèvement populaire ya monde entier bato bandimi kobima ou na lisolo kaka ya ndenge tobaki na mate alobi toteka bilamba tosomba bongo ba épée ezali mbeli ya deux tranchants ezalaka justice ezalaka pe protection yango bomoni biso par manque de justice pe ya protection tala ndenge bazoboma biso tala ndenge babotoli biso mboka tala ndenge bazwi biso mboka na nko kaka parce que bayebi ete tozali bongo na armement te armée ezali bongo influencé epe influodé na ba rwandais oyo baza infiltré na kati ya armée mpona kodétruire mpona koboma oyo bazosala bongo mosala ya ba rwandais donc biso etant que bacongolais esengeli na biso tozala bongo na bomoko tosangana mpe toyeba ke Kabila akokendaka kaka soki biso tosangani mpe tozala bomoko donc tomoni ete eloko nini bana Congo bakosala ba universitaire ba moshetu ba camarade o bana nyonso to ya ba campus mot d'ordre ezali te boke na semco ezalaki théâtre tobandaki kolobela bino yango banda kala sikoyo vraiment solo ekomi kobima na balabala kobotola ba institution parce que oyebi ke ba institution wana nyonso tu eza illégal ata moko azali légal te pe eza illégitime alors ekosenga na bana Congo nyonso tu mutu na mutu azonga na nini kobima na balabala elakisi kobima na mboka na biso pe kokende ndeko moko akomeli nga awa tosuki wapi na dialogue awa bakomi kopresse biso toi dialogue c'est-à-dire car bino bolobaki te dialogue oyo topesa Frank Diongo raison oyo aboyaka kokota dialogue wana donc Frank Diongo aza na raison en passant bandeko nyonso bakomelaka ngai na WhatsApp to na Viber to nini bokomelaka ngai na phone na ngai ya mibale 0044 79 400 86278 parce que baatakaki ngai na amer babeti ngai mama na virus phone na ngai ezobima te ezokota te na perdre bacontact nyonso na perdre bato nyonso tu soki ozali ami na nga soki ozali mondimi na nga soki osololaka na nga benga nga sikoyo ubie kota na whatsapp na ngai ya 0044 74 0044 79 400 86278 en attendant baingénieur na nga babongisela nga phone mpe batiela nga antivirus tala ndenge tozozwa baatake ya butu ya moi nayebisa bino bayaka kobwaka banyao liboso ya porte na nga bayaka kobwaka biloko bakisi biloko ya ndenge na ndenge fois passé kutu na ntongo baye kobwaka kwanga mibale na maboke mibale ya mbisi batumba baye kobwaka na nsima porte ya résidence na nga donc tozozwa baatake ya butu na moi na bato ebele bazolotola nga bandoto bazobenga bazoloba me biso tozali couvert na makila ya yesu azokontinue kocouvrir biso tozosala likambo oyo mpona kivedetaria te soki ezalaki kivedetaria tokotikala na eserta victor eleison esika wapi king kester abimisa biso me soki toye lelo na kati ya komba parce que toyoki mongongo ya nzambe parce que toya bapasteur
tozolanda idéologie ya Yesu Christo, tozolanda idéologie ya Néhémie. Soko tangi na Néhémie 1 banda na premier verset tina 10 bakoyebi soki Néhémie lere ayoki ke mboka na ye ezali bongo asijeti. Néhémie asalaki eloko ya liboso asalaki nini? Akendeki komona bakonzi après avoir kobondela abandaki kotouche bato mpona kolibere mboka. Donc tomoni na ngonga oyo MONUSCO a reçu des informations crédibles selon lesquelles un nombre important de personnes auraient été tuées au cours d'affrontements entre les miliciens de Kamwina Sampou et de Kabila. C'est-à-dire des membres des forces de sécurité congolaises affirment les communiqués. C'est-à-dire Batouana Baza bien informé. Babi Kabila zo boma, Kabila zo détruire, Kabila zo kunda bat na bafes commune, Kabila azali ko massacrer bato, pe Kabila a infiltré armée congolaise akotisa ba Rwandais na kati armée o babomaka, baza na bataillon de morts oyo babomaka ko enlever ba jeune tout. Bozo c'est la source nini pona ko agir. Alors biso a na poto pe to croiser les bras te ngonga ngo vraiment yango yo to pesa ki bango 3 mois ba moni vraiment que Kabila alingi ne dialogue te, bamoni vraiment que Kabila alingi na ye ko solola te, bamoni vraiment que Kabila alingi na ye ko appliquer ba nani ba accord te. Alors ngonga siko ekomi na kokende na ye na lumbe mwete po mokili eza ya biso, Kongo eza ya biso, eza mboka na biso, mboka bakoko na biso, mutu moko te aza au-dessus ya loi, mutu moko te akoki kobotola mboka na biso na makasi, pe plan na bango eza nul sans effet. Parce que Kabila, c'est lui le criminel, c'est lui le grand problème, et c'est lui qui aide le Rwandais et les Ougandais, qui sont ses cousins Tutsi, à venir massacrer. Alors, Balabasi Lokola, Marie-Ange Mouchou Bekwa, Aza menteuse, même liboso à Conseil des Nations, il y a droit de l'homme, Azokosa, pe un jour, ba vidéo na bino, et kokangisa bino, pe trojija bino, et kozala bongo ba preuve à conviction. Ndenge moko na bana basi nyonso o bazoleka na Kinshasa na hôtel koloba ba nene banzimbi bato wana nyonso tu ba télé 50 ba mission na nyonso bozo sala ko kumisa Kabila boye bango que les écritures ne s'envolent plus to tika na ba preuve parce que tous na ba vidéo na bino ezali ba preuve à conviction na makambo nyonso tu bozo sala esengeli boyeba ekozala ndenge wana tango Kabila moni ete na Amérique ba boyi ko yamba cheo kitundu atindiki ye na Russie akosa ye ou bien akino somba ba Russe pour aluka kotia conflit entre ba Russe na ba Américain. Et donc bazo bosana ke ba Russe ba kolinga jamais koya kotia zolo na bango na guerre ya territoire oyo ezali na maboko ba Américain. Ba kolinga ngote. Donc nyonso zo tourner na avantage na biso esika tokoyeba siko ke IDPS et ko venger président nango parce que lelo yebani bien que Kabila muto abomaki kisa papa na biso Tshisekedi nyongo moni ba sabotage nyonso moni nyonso ba oyo nyonso tu ya majorité bazosalaka ba vidéo bazosalaka ba déclaration ba mende bato wana nyonso tu histoire ekojige bino pe ba vidéo na bino tokozwa ngo lokola ba pièce à conviction po ekozala ndenge wana ba combattant bozali na mot d'ordre moko bozala ini alors bokende na MONUSCO te mais vraie place à kokende ezali kozwa palais du peuple to kozwa palais des nations kobenga na Kabila oyo aza criminel oyo azoboma pe oyo asali ba dégâts ebele tomoni ete mission ya Semco esuki tokoloba te ezalaki échec tokoloba te échoué parce que ezali mission moko oyo ebandaki même pas ezalaki blague na bango bazwaki mbongo ezalaki aventure mpona kofrene bacongolais babima te mpona kofrene bato bakee liboso te or lelo oyo histoire erattrape bango tokoyoka ndeko oyo ya soldat français ndenge azobeta l'histoire ya makambo elekaki na Congo. On le retrouve au cœur d'un drame survenu il y a bientôt 20 ans. L'attentat contre l'avion du président du Rwanda. L'événement déclencheur du génocide. Paul Barry, bonjour. Bonjour. Alors on va parler du Rwanda parce que ces jours-ci sort un livre qui s'appelle Le capitaine Barry brise le silence, la tragédie du Rwanda, ses origines, ses coupables, aux éditions Jean Picolec. Et vous n'y allez pas par 4 chemins, à savoir que vous prenez à rebours la thèse officielle qui veut que ce sont des extrémistes
Hutus qui ont descendu, entre guillemets, l'avion du président Habyarimana, qui était lui-même Hutu mais jugé trop modéré, pour ensuite déclencher le génocide contre les Tutsis. Pour vous, cette thèse est totalement fausse. Dites-nous pourquoi. Parce que d'abord, on n'a jamais donné le nom de ces extrémistes. On parle d'un groupe d'extrémistes, mais je voudrais savoir lesquels ont appuyé sur la détente. Et je suis un enquêteur, je suis un gendarme et fils de gendarme. La première question qu'on se pose, à qui profite le crime? Le crime, il profite à une seule et même personne, c'est Kagame. Sans cet attentat, il ne serait pas chef d'État aujourd'hui. Paul Kagame, qui était donc le leader du Front patriotique rwandais, le mouvement rebelle de l'époque. Non, il n'était pas le leader du mouvement patriotique, il était le chef des services de renseignement de l'Ouganda. Il était militaire ougandais, il percevait un salaire ougandais, et il a été en Amérique faire des stages dans les unités spéciales américaines avec un passeport ougandais. C'était un rebelle et c'est un terroriste avéré. Alors, vous lancez des accusations très graves contre Paul Kagame, parce que vous insinuez que c'est lui, le FPR, donc son mouvement, qui a commis cet attentat dans le but de déclencher des massacres et de prendre le pouvoir. Alors que la version la plus largement partagée, c'est que ce sont les Tutsis, donc les gens comme Paul Kagame, qui ont été victimes de ce génocide. Comment est-ce que vous pouvez affirmer que c'est lui qui a tout manigancé comme ça? Revenons un peu d'histoire. Le 1er octobre 1990, l'Ouganda, avec 3000 rebelles Tutsis, attaque le Rwanda. L'Ouganda, je dis bien, de Museveni, qui est complice de Kagame. La France a des accords de coopération de défense avec le Rwanda depuis 1975, signés par le président Giscard d'Estaing. Le président Mitterrand apporte le soutien et l'aide au Rwanda et on combat les rebelles ougandais et les gens du FPR. Nous sommes en 1990. Il y a 4 ans de guerre jusqu'à ce que l'avion soit détruit par un attentat terroriste. Dans cet avion, il y a 2 chefs d'État en fonction, plus l'ensemble du gouvernement du Rwanda. C'est le déclencheur et c'est le point que Kagame s'appuie pour laisser massacrer les Tutsis de l'intérieur, c'est-à-dire ceux qui sont restés au Rwanda, qui sont considérés par Paul Kagame comme des collaborateurs. Ça n'a rien à voir avec les Tutsis de l'extérieur. Comment est-ce que vous pouvez affirmer cela? Ça paraît quand même impensable que lui-même aurait laissé massacrer son peuple, entre guillemets, pour parvenir au pouvoir. Comment est-ce que vous pouvez Il ne l'a pas fait tout seul, il l'a fait avec l'aide des Américains et de l'ONU. À cette époque, il y avait la MINUAR, qui était 2800, la force de l'ONU. La force de l'ONU, commandée par le général canadien Roméo Dallaire. Le soir de l'attentat, les 2800 soldats de l'ONU se sont restés 280 soldats. La force de la MINUAR aurait pu protéger les Tutsis de l'intérieur. On a dégagé volontairement cette force qui aurait pu se mettre en travers des génocidaires. Et alors, vous affirmez ces liens entre Paul Kagame et la CIA. Vous laissez même entendre que la CIA était parfaitement au courant des agissements, y compris donc de cet attentat qu'il aurait organisé. Ce sont des accusations très très graves que vous portez. En 1994, encore le sang coule encore à Kigali, au mois de juillet, Kagame décore ses amis américains de la CIA. Je donne les noms dans le livre, je donne les dates, etc. En 1994, au mois de juillet. Il les décore et il les remercie de leur aide et de leur soutien. Est-ce que ça veut dire que la CIA est impliquée dans cet attentat? Ils sont impliqués dans le plan global de chasser les francophones de la zone du Grand Lac, pas seulement du Rwanda, mais également des autres pays voisins. Il faut savoir que la CIA avait un ami et un complice qui est le président Museveni. Il a été choisi parce qu'il faisait barrage à l'islamisme venant du Soudan, de Hassan el-Tourabi et de Omar el-Béchir. J'étais en mission pour le président Habyarimana et pour la France, au même titre que les 3 pilotes, copilotes, mécanos qui ont été abattus, ont collaboré pour notre pays. La France était en guerre jusqu'aux accords d'Arusha, qui sont le travail de la France et du président Mitterrand. Les accords d'Arusha que Kagame avait acceptés,
puisqu'il a refusé de suivre en faisant l'attentat de l'avion. Il avait le prétexte pour intervenir militairement. Et concernant, je faisais partie du même dispositif que le pilote, le copilote et le mécano qui appartenaient à une société civile qui s'appelait la SATIF. C'était pour le travail de la France, de notre pays. Je voudrais rappeler, parce que c'est important, le juge Bruguière, qui n'est pas quelqu'un de rigolo, qui a pendant 20 ans mené la politique antiterroriste en France, avait établi 9 mandats d'arrêt internationaux concernant Kagame et son team. Je vous rappellerai que le juge espagnol Merreles, sur l'assassinat d'Espagnols, l'Espagne n'a rien à voir, il n'y a pas eu de militaire au Rwanda, a établi 40 mandats d'arrêt internationaux. Quand on superpose ces deux listes, il y a 5 noms qui ressortent, l'état-major de Kagame et Kagame lui-même. Je suis le dernier survivant de l'équipe qui accuse Paul Kagame. Et Paul Kagame, je l'ai connu, on a mangé ensemble, et il me demandait une télécommande à distance pour assassiner le président Abiramana. Je voudrais vous faire remarquer une chose. Pourquoi je suis au centre de ce dossier? Parce que je suis le seul à avoir poussé la justice à ouvrir une information. C'est moi qui ai fait déposer les plaintes. Sans le capitaine Baril, aujourd'hui, il n'y aurait pas de dossier ouvert. Et je rappellerai qu'il y a eu l'équipage d'assassiner le pilote, le copilote et le mécano, mais le lendemain, il y a eu 2 gendarmes qui étaient des coopérants et l'épouse d'un gendarme qui a été assassiné. L'instruction n'a pas déterminé quels sont les assassins. Il n'y a pas eu de procès. Et moi, ce que je demande, c'est que les parties civiles et les familles aient enfin la vérité et que les coupables soient arrêtés et châtiés. Très bien, écoutez, Paul Baril, merci beaucoup de nous avoir livré vos vérités. Vous pourrez les lire dans cet ouvrage apparaître très bientôt. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur notre antenne. Restez-y pour plus d'informations. Merci, boyoki bino nyonso ba français na ba américain ba na posa ya ko dépeupler ba Afrique centrale nyonso Afrique francophone po ba remplacer bango na batu oyo Kagame akopesa Kabila. C'est ce que Kabila est en train de faire, c'est-à-dire ezali plan moko mondial oyo balingi basilisa biso ba Congolais ba Bantu. D'auto stopper au nom de Jésus. Yesu aza Nzambe. Merci, journée madame. Kabila doit dégager et il partira. Ingeta.